Ça qui vient que tous à l'époque, il a fait rigolo à les padres. Simbi game na maboko, muta contrôler zone. Muta simbi musique ya Congo na maboko, muta na flambeau. Donc tout le monde qui na bino que tous na état d'esprit code 16. Oyebite tout na ba expliquer yo. Activer les vientions code 16 na côté ebonga. Pour code 16 na ba façade belé. Tu activer les vientions ebonga. Kitoko. Au vieux ayela biso ba tembete. Omoni bino nyonso wana Congo wana ba ancien de sayo na ba génération ya sika na ba petit oboya lelo o petit kobuka na te ozoli ngobeta ndule na poto aligne toi petit aligne toi grand frère prêtre de prêtre moko sala sisi na ndenge bakala na Congo ozoli ngoyo abeta ndule na poto aligne toi c'est nous qui contrôlons la zone otie tembe tuna waze quoi otie tembe tuna waze quoi na présence ya mukonza bawangila na kata salle na publicité na 10 000 vidéos na ba sortie publique na waze quoi lokola couple mpiaka wana eza code 16 activé siko na ndenge beba to activa to koyate bomona son Adidas Arena comme ebale ya Congo ba tembe bochaka so bo continuer. En tout cas, les padres, tous la code 16. Tous la code 16. Code 16, tu comprends les messages. Nanenga na comprendre que code 16 est ali bagolois. État d'esprit na bino obozana ngoya ko protéger ngai. Ngape na zana état d'esprit ko bongisa na bino. Ebeba ebonga. Biso pe muta ko yela les padres mabe code 16 na ebeba to activer. Mabe komelio na carrière. Tala, viens na biso mo pa mo konzi. To gimbela. Tala kaka yo. Mukonzi ya ba mission nyonso ya Congo mopa o mokonzi oye otie minene te oyebisi biso ke ba petit nanga bagola boya o soutenir mopa o tokoya okozwa code 16 pende ya ebonga ba code 16 ebonga wana ngamo na promettre non so charge ya makambo wana zela kaka dati ya ING Arena bima tokene mobondo totondisa ING Arena leka to osilisa vieux tokoya penza na ndenge moko boye ke no mopa o comprendre penda ke non ba petit oyo baba vrai ami Omalo waka akosaki biso na parcours na ye que je connais les wenge toyebaki te wenge o tomalo waka o ya yebaki eza wenge 4x4 to wenge maison mère to wenge ya quartier na bango o tomalo waka Monsieur Wata ayara okosa biso que je connais les wenge na parcours ya Feregola tangeli biso batu o ya kutara na wenge atangeli biso alakisi biso comment est-ce que akota ki wenge ndenga kima ki wenge ndenge viengiama akenda ko lukaye na quartier ndenge bakutana ka ndenge we yemoko akotaka wenge siko na 1995 ndenge abandaka masolo na wenge tomalo waka yo wenge yo kotaka na anenini tomalo waka ezaka ka question wenge o yo je connais bien les wenge ozalaka fondateur ya wenge parce que parcours ya Feregola abeteli biso te ke ngana zaka fondateur ya ebisi biso ka ke akutaka déjà wenge zo beta wenge ayebi ndenge wenge bandate mais akutaka dans l'ensemble Feregola bataring bravo na sagesse bravo na intelligence bravo na maturité bravo Feregola musicien sans complexe Feregola musicien moko humble Papa V tika toye biso ki émission ezalaki bien donc to moni défaut to zangi matière to zangi eloko koloba donc émission moko posée ce que zaki batu misusu bakoka ko beta jamais lisolo ya ndako machine ya fufu poto mona kango ba uta na bango mboka ba ya mais ba beta kan moi je suis na vraiment la bandal séparé donc voilà kaka toyebi ke babotama na bandal mais en réalité ba utamboka ba yande bandal koya mais ba finara yango bravo Papa V bravo émission oyo ezaki émission moko yako réveiller conscience ya ba jeune oh peut-être lelo bazo se voir na ba situation moko boye un peu compliqué à mon année tu peux na vie suki wana mais au réveiller ba jeune au lobby était jeune il faut travailler il faut bosser jeune il faut lukata maiteka lukata loko sala lukata zalata maçon zalata aide maçon lobby ya Nzambe merci Papa V Thomas Lowaka
tika lokuta betande musique na émission wana na sepela ki na question batuna ki pa perve concernant tous les musiciens atangi bango sans crainte sans kolakisa hypocrisie alobi bien Thomas Lowaka azana mwana ya palin Thomas Lowaka marambo asalaka batindaka ye nde kotinda na ye moko boye peti ya pale akoki osala yango te bravo alobi Fally Ipupa aza na ba warrior na ye c'est un garçon oyo asala musane malam c'est un garçon qui sait bien faire son travail a croiser à maboko te a lukatala faire asali nini faire azongisi nini non c'est un garçon oh a bundala na ndenge na ba warrior na ye mais ba golo ba le karaba warrior ne belé to ko tango douti te biso so mo kilimo mbeyebi ke ba golo ba zake belé plus que ba warrior donc Fally Ipupa c'est to zarane na problème te c'est un garçon oh asala musaya na ye en tout cas maturité à faire non to lukelango kombo mususu alobi susu Bill Clinton volanda mambu Bill asala te ana mutema malamu Bill na sele yo scrambo tsa moral na se bino mi bale fo boza isika mo po bana bazokola déjà faire gola soki lelo bato ba olia mbongo a faire bo buka mabolongo bo sambela rapona faire na souffrance o faire mona na vie na ye batum so kabate si on a tant bateau va faire à cabaret na ba souffrance faire à moni la vie naï quand même aux olia moi $100 à faire $200 kuta ine pe boya pension na facilité parce que aza il met ana mutema malamu bagolas ba gladiator to tika okota makambo ya famille ya bato boyoki kuna na émission alobi abeti solo parcours ngana ba grand frère na nga ba Orly ba ya Thierry so que ça kinga na to ngato tanga Orly te pona makambu yuda wana asala affaire ngana yo to tanga te to lobaka na ba grand frère na ba ya Thierry et consort mais faire gola c'est azana maturité moko azana esprit moko supérieur bravo les padres na osenga na chéri na rasoka rolinga to sala live to ya sa live parce que émission ezana marambo ebela koloba Zakari muto tindara kene ko s'intégrer okinenga bengo mais c'est Zakari apeso ba olage na minute yo na faire na ya bimi zoba parce que yo so va poser question à faire on répondre te po nyonso na nini obenga faire na téléphone faire ayamba te o comme ça faire ennemi na yo o comme ça faire munguna na yo o comme ça faire lokola ballon na lokola caleçon na ok onika rotandaka donc nyonso faire sala rapport na yo za mabe po juste ka répondre na appel na ote Zakari Toroya na minute yo mto bimizoba parce que so batangaki so que zaki yo Zakari batangi komba faire olinga beta ngo 12 olinga lobatin bravo papa Hervé ba jeune boluka misala bosala surtout bana mibali bobunda lobi ya nzambe inshallah tomona nyimbala sima toya vérité soke bimi na monoko ya zoba moto amayele andi makango na soni simano pasi zuwa ngai bamoni biso kaka jour moko en l'unisson butwa lelo bato balali te sanyambele betani ebukani ata monkete ferigola qui est-il Fally asala émission na janvier et pas Marius Mungwa ti lelo ezaka na 200 combien 271 000 vies et là déjà plus il y a une année mais Ferigola asala émission parcours na Top Congo na espace à 3 jours 241 cas c'est-à-dire 241 000 vies et comme ça non une année mais bino bolba na biso ki boza partout tant on fait Ferigola film qui na émission na ki tozala ebele moto andima ki fait la zala kité mais si ko toto mona ngo ki il a raison ki tozala ebele biso ba golo c'est sirement il a raison ki tozala ebele et zanga na loba te to sali capture to ti pour relaxer bino qui est plus suivi l'artiste au bato balingaka ye parce que c'est l'artiste qui est authentique qui est vrai c'est Hervé Ferigola biso autre pour en faire pour un par hasard te to pour en faire parce que faire azab motos authentique biso tous en matière tous en gaz on a du pétrole nenge papa chida loba na zebuka on a des gaz on a des pétrole de biso bangolo tous en le to pelisa na moto
tout ça n'a jamais actualité. Surtout le baram, sans complexité. To finga mutute. Code 16 bébé bonga. Tout ça fier nango parce que ma quand même tout tout ça les anango très authentique. Tala émission faire sali. A bandi de biti na suka 4 heures de temps. A fingi mutute a déconnecter a pesika ka éloge na baninga na ba artiste. A yembi plus ya 1 heure de temps. Banzembo de Pierre Kotana Wengi. Ti lelo en 2025 ayembi yango. Ayembi pe banzembo ba toakala. Ayembi ba Franco, ayembi ba Pepe Kale, ba Vior ba Taboulé. A salisi bango symbiose na 4 heures de temps dans cette émission. Ressentir que non c'est l'artiste qui parle. Moto a maîtriser art na yi. Et ça va te rouler la tête bola non, c'est lui là, c'est lui là. Non. Non. Fergola l'accès grandeur. Il y a cause à l'artiste. Comment on peut se battre au goût? Il y a cause à l'artiste. C'est ce qui veut faire tout ça là, l'élo. Après, se battre le goût. Il y a cause à l'artiste. Cause à vraiment artiste, ok, lengi. Et lengi, va bien lengi. Il y a cause à l'artiste musicien. Faire après, c'est un battre goût dans l'élo. Après, c'est un battre gêner bel goût. Et on se dit qu'artiste a l'équipe dans la télévision. Bozo le kabote na polémique. Il vous échappe à bande ou yemanzembo. Bozo le kabote na ba conflit na bato. A yesu na version qui toko ya ou qui za na conflit na katiti. Donc na ba adversaire à faire le loba ça scotcher ti le loba bozo le kabote cette mission. Ba bozo na posa ba découvrir ba face cachée à faire. Mais au kokanyo sauter dans 4 heures de temps. Faire golo à s'expliquer nyo sauter. Faire ça les missions na JD passer les missions. Allez-y vers le registre d'état lobby. Abi fait rigoler la maison mère. Azalaki numéro 9 na bango. Numéro 9 côté à Yemba. Numéro 9 côté à réconcilier ba makambo bele. Et puis na 4 émission na côté émission à faire abi ki bazaola la trou na JDT parce que le roi azalaki chef JDT zaki mukolo na bango bazaki toujours au pesa JDT moi valeur wana honneur wana ba sangisa ye ba le roi chef ba la resika mo na JDT. Bozo mona bozo yoka na côté kuna na Paris JDT alobaki do faire golo zaki numéro 9. C'est tant faire au Blacagiro, bon qui famille bondi maraté. Mais jamais tout le monde a fallu à l'obana TV qui non, il y a un soleil ou un bateau mususuana, bazalaki famille. Il y a le baka ngai, li kamba bonga i fabrica sa yemba. Il y a un tout le monde a le comme futa. Bateau wana ba wela wana, kowe les anatinate. Kowe les anatinate, zela tourna yo. Place na yo ngona so ekuki aya. Okosala ya mutuya. Ferregola, Nika Borobina Bataring. Ah non. Surtout ça qui n'a pas le wayo. Ozo na TV polémique zate. Ozo rendre honneur na baninga na ba musicien. Ba mission bazana courage, ozo la vraie. Non, la musique congolaise ngeza lota. Mais tellement tozu bato lokuta na ndule. Tellement tozu bato manki na ndule. Ndule na biso perdre l'adresse. Félicitations papa Hervé. Au tiki bato boyo baliaka si wana kofinga bayaka kozela soki sorti ya mission ye baloka ba point faible na yo po baya soki bazwela yo critique ba okokate na TikTok na ba warrior baza mal à l'aise bazangi sika bakozwa indisi ya kofinga bakomoko ba ona émission epola émission bien te émission epola ekozala na 241 kate plus ya 241 000 vies na 3 jours te so za émission mabe. Il a quest que non il y a une profondeur ils en a 4 ils en a enseignement faire comme ça une dimension comme ça ba jeune to fana na parler tout la raté tout le gâteau seulement musala beaucoup dans le baron tout le temps biso ba golo toi pas partager hein bo se ka biso to za ba bogar to luka ka musala to yebi musala to yebi ko sala ba makala to buka ba mkumba na ba sac to buko mkumba na moto to buko charger ba mutuka bon na tiaka des fois nga golo na tiaka bilo na tiaka na Facebook na tiaka ngona na YouTube na biso awa bomona kasi bomoni awa tant ka faire bilo kona na kina laxibino ni to pope pina mutuka da laxibino ni to pope pina mutuka faire bien surtout ba musala c'est ça un leader à la bongo tant azo bima en place publique azo pesa ko lancer conseil na ba jeune to mona ki na mois de janvier faire gloire interpeller qui gouvernement congolais mangamba loso bumba bozo mona artiste oza vrai aza authentique aza artiste ma talenté hein
azoya ko interpeller ba konzi a interpeller biso pe jeunesse na mois de janvier et pas na Jean-Pierre Liaou na Bumba faire ko interpeller gouvernement makambo lo so Bumba ba investir trop na ngole to lia ba lo so sachet zuta ba Chine ba Pakistan kuna mais bo investir na lo so biso Bumba lo so kitoko biso ko to na est to lia ngolo so pembe kitoko elengi ba olamba ngwe pa na bino ba voisin ba yoka solo subolamba surtout subolamba na mbambola ba voisin ba yoka solo lelo faire biso na mission à parcours à Top Congo kinini biso ba jeune tout ça la nini to yokola musala maboko to fana kana palais raté mais to yokola musala maboko osomona c'est-à-dire que après 2 mois après ko interpeller gouvernement faire gola interpeller biso jeunesse bozolanda grandeur artiste c'est ça l'artiste rôle artiste ça ko mettre gouvernement na jeunesse à commun à interpeller gouvernement interpeller biso pe jeunesse tous la ba jeune teki to fanga to lali to lamuki to zela ka to ba kula non il faut tout ba jeune auto musala maboko tant to musala maboko za ba indépendant raison pour laquelle il y a non peintre za pe coiffeur ce que le faire voir na faire golo za casser a yemba soute a ba na okata suki pour y mona ko faka bana nae a ko bana ba peinture ba banda ko nae bo mona ba qualité faire za nango est-ce que bino bo nango te alors yango biso pe ba goloa tout ça là que fort to yokola ba métier pour to bi kelo na lobe ko simba te mais métier à maboko ko simbela biso biso ba goloa et bébé bonga code 16 et bébé bonga goloa ze goloa code 16 et bébé bonga